Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Esengo mingi tanto yaka tanto kutanaka na émission na biso to bengi bongo na kombo ya à vous la parole. Donc vraiment vous allez bongo chaque mardi na dimanche. Chaque mardi dimanche to kutanaka na à vous la parole à partir à 20h. Bonsoir mon yaya Mich Kazola, bonsoir. Famille Zola vraiment boza en ligne, merci beaucoup. To kutanaka mardi na dimanche. Oh, to bengi bongo à vous la parole. À vous la parole, n'a pas depuis to bandango et ça là déjà 3 mois. Donc 3 mois, voilà. Bonsoir mon yaya Mishka. Et ça là 3 mois. Bonsoir Picho Bongoso. 3 mois depuis to bandango, si je ne me trompe pas, je crois 3 mois. Toza toujours wana to continuer mardi dimanche. Alors hier ezaki mardi, fallait to ça l'émission na biso mais nazaki na moi problème moi muke à téléphone na solution donc chargeur ezaki na moi problème ezo charger bien te donc tellement na linga ça live ka na téléphone PC za na ngo mais bon alors na linga ki to reporter en lelo to reporter en mercredi parce que tout le monde a qui à chaque fois qui mardi ça te to comme to zeliti dimanche passé tout ça là qui émission na bisoté raison ou etindi que tout ça la émission lelo mercredi parce que dimanche tout ça là qui peut na ligne donc tout ya qui tout ça là qui émission na biso dimanche mais tout ça là qui en autrement donc tout ça qui en autrement na sens ninke tout ça là qui m'enlève mon co juste à 20 minutes tout ça qui na matanga ya papa na biso Jean-Luc Kaous au hasard bon vraiment mon corps il y a à vous la parole. Mon corps vraiment la carte ya à vous la parole. À vous la parole to benga en famille à vous la parole. Donc tozo likanisi o ya sala à vous la parole ngai na zo likanisi wana mais idée moko etindanga na koma famille à vous la parole. Na bipete pourquoi na koma famille à vous la parole. Donc na kwa ko koma émission à vous la parole et puis na ye nazo sala ndenge baninga msuba salaka atie caméra boye azo loba pesa ba conseil azo loba ba ye moko te émission ko sila mais nga na penser qu'il y a un bon tenga na baki non émission faut à vous la parole comme nga naza mopanzi sango ndenge mingi o toza ligne toyebi so na musala nga ko poser ka question. Alors, so na esala ebndeti genre émission na Facebook donc faut na kende ka na ligne nanga. Donc atana ko pesa conseil muke mais na za penza maman conseillère te na za pena mieux placé te pona ba conseil na fandi boenga moko na banjo loba na banjo te ya na kokate. Alors nga na kaka na soumettre problème na za na soit si je na pesi bino maloba na bwakeli bino eza kwa nazo yamba bino na kata plateau nanga na yambio na lobi likambo na rotu na yo na bwakeli bino bale et comme toujours na maboko na bino donc na memela ngo bongo yango topesa ngo kombo à vous la parole. Donc à vous la parole wana ni fils Bota salut maman même à Taliban Liban ezalaka bien hein? Voilà bonsoir fils Botas limbisanga na monioté limbisangai donc voilà nanu qui ba dit couper bonsoir vraiment bon limbisanga ba o na to monate des fois boleka mbango fona lukana bando kitisa ba kombo pona bando mona yo. Donc voilà donc yana banda loba
so na pesi sujet bandeko baza wana bayebi so na pesi sujet et puis na pesi bino maloba mboka bino bokomi kobenga to bandi koyoka na parce que okokoloba yo moko ponde balobaka mutu amikokaka vraiment te mutu vraiment amikokaza te idée à fils est important, idée à soleil là est important, idée à maria idée ya nani ya idée mais c'est important, idée à papa Jean-Luc en tout cas idée à biso surtout colonel Ezaïd Batuntu baza en ligne, idée ya Zola Mboma est important. Alors yango to monaka na place ngana lobanga mo peut-être ngape makanisi ko suka vo metto le pesa bino maloba tant bino bolobaka tozo sungana nzamba zo sala biso grâce tozo poussa na malembe to bandaki yango lelo to sali 3 mois eza lokola bébé so abotami bo moi nouveau né so commis 3 mois mbamura bando koma mutu abando ya munene parce que meli balé donc a fongwa mi akomo koma déjà mwana donc ndenge moko na famille à vous la parole donc tant to kotaka boye eza na bakombo oyo tosi toyebani déjà donc tant papa Jean-Luc Kausa koti nazo bake oyo papa Jean-Luc koti nazo bake soleil là donc koti nazo ba en tout cas toyebani bakombo kaka ndenge to kota bonsoir papi Mitsopo. Alors eza na jour moko papa Jean-Luc Kausa yeb makambo yo na kende ko tourner émission moko quelque part na sisi ko tourner mission mbala mona moni papa mo akoti tout ça papa mo bien bo akoti abinanga aussi sindeni ngana yesiko ngana otaleka na ipsete na sisi déjà aussi si tu connais répondre ka normal parce que na yebiete aussi sindenge nini ngana yebo yo aussi ipsete na sisi d'accord atunu yebinga tenga bite na yebiote abinanga papa Jean-Luc Kaus na beti cri papa Jean-Luc Kaus donc toyeba ni kaka awa to montema toyebi ke papa Jean-Luc na komona déjà bonazo ba ke papa Jean-Luc Kaus ya kotaka déjà tout papa Jean-Luc Kaus sera yé et monsieur Bandi en tout cas azawana donc voilà un instant na mekana ko expliquer na ozwa ndeko nanga zo linga kota na ozwa après pour na mekana ko loba bien voilà ya pour tout na monio déjà yaya c'est bon na lobaka moi 5 minutes après nazo kotsayo alors et ça là qui vraiment esengo mingi et ça qui esengo makasi papa Jean-Louis et ça là qui bien jour mususu ngat nazaki to kutani susu papa Jean-Louis mama babi jolie pa kota mingi papa Jean-Louis moni mama babi yonde mama babi et ça est vraiment très bien et ça lokola donc famille mususu e bakisami tant to mona quand même na de longa bisotu to sanganaka toujours kota ça fait du bien. Alors papa Jean-Luc Kaus a été ko perdre mon anaye bonsoir Serge Mbouyo. Papa Jean-Luc Kaus a auto perdre mon anaye il y a 21 ans. Alors papa Jean-Luc Kaus a vandara à Bruxelles. Bisopé to vandara na Bruxelles, to bi mais oui, tiens pourquoi pas to ça déjà famille, to bien en famille à vous la parole donc voilà. To bi non to kendo tala papa Jean-Louis on surtout aza dispo to kendo ta papa Jean-Louis en tout cas to kende ko tala papa Jean-Louis na bateau bazaki disponible dimanche donc tozaki bongona mama babi azalaki wana na de longa bomona na de longa toujours azaka wana nani so azalaki wana généreuse azaka na Hollande mais ayaki azalaki wana nani susu ya putu azalaki wana vraiment esalaki biso bien makasi to vandaki to assister papa Jean-Louis vraiment esalaki bien quoi donc c'est ça la famille parce que tu considéreras émission na biso donc vous considérez en gros tellement les émissions mo boye ya oloba nango buzo baté to ya ka oloba buzo baté donc voilà bref c'est ça quoi donc ya pour tous à la prête pour nazo kotsayo si je na biso ya lelo eza nini ya to préfération to pe si j'ai numéro de téléphone na biso eza kawana bobengi na ba numéro na biso à téléphone bobengi bopesi ba opinion na bino c'est très important et puis
en même temps et ça là que bande comme sous au peut bazana ba problème ba ya kapé ba PCP problème na bango oyo azanango. Donc aussi tout ça là ba genre ba émission mora bon to régler ba situation moko boye ya ba tout moko boye kaka à travers émission oyo. Alors lelo nazaki après sujet oyo nazaki na sujet mususu na pesa dimanche mais lobby hier na journée na qui appelle ya ndeko na biso moko pe azala pe kana biso awa na ligne mais alobi nanga mama soleil kotanga kombo langa te na ligne nazala anonyme ndenge osalaka gabi ok problème exact alors na pesa pe problème na azana besoin to sunga ye mais na lobango après émission voilà donc nazo profiter to souhaiter joyeux anniversaire na Media Medina azara na biso pe awa mon qu'on a biso ya à vous la parole Media Medina joyeux anniversaire à Soleil Landoa donc voilà Ndoi joyeux anniversaire à toi Ndoi Soleil donc yo Soleil nga Soleil mais yo Soleil avril nga Soleil ya octobre donc voilà ndenge zala kaka donc joyeux anniversaire à toi joyeux anniversaire à vous deux. Voilà, donc lelo sujet na biso eza nini mama Charlie yo mtotuni sujet na biso eza nini lelo to meka ko fanda to tala nanu to yeba to moni to bi pourquoi ba mabala oya poto ezo misusu ezo umela misusu e umela te pourquoi eloko nini o esala ke mabala ngo ya poto misusu ba ozo umela c'est bon gloire à Dieu mais ba ozo umela te pourquoi est efficace au fait c'est parce que ba tango ba yebana kité c'est parce que ba tango ba uta quartier mon côté voilà na profiter na zombala moko invité na biso po ya ko intervenir en live et ba uta quartier mon côté ba yebani te po tozokutana ka na poto toyeka tokutani ka tolingani kaka ou bien ndenge nini donc ezaka ba pourquoi et on se code lelo si je n'ai pas liango tolingi toyeba eza lokola question totunaki est-ce que mabala oyo ya bato bazalaki bovandaka quartier moko na Afrique ya tout ça la demande na parce que zoboya donc nazo insister bovanda quartier moko na Afrique bozala quartier moko tout ça sorry réseau Ekimi voilà Anibo bonsoir réseau Ekimi bozonga lisusu réseau et bandi ba caprice non vraiment merci mingi parce que réseau et ça là qui m'a mon boulot merci mingi nandenge bino surtout bozo zonga merci mingi réseau et kimaki bakimi singa na idée na nga vraiment na kusina comme na nga na idée na nga nazo kene na ngo vraiment réseau yo Soleil Land oh problème te réseau linge bandali sous donc na ebité na ça nini donc réseau et kimi vraiment na monio ndoi na monio donc réseau et kimaki to bandeli lisusu colonel Isaïe merci donc nanou ki badiku merci na bino surtout batu bozozonga donc bande comme so bazozonga to progresser kaka donc voilà téléphone na biso ezali oyo boko benga bobengi bon moni ki a robenga téléphone na benga téléphone te bozo comme même ba commentaire na bino c'est très important parce que bato nyo surtout bazawa na pe batanga rapé ba commentaire donc ndé bozana bo mona déjà kende muta bonde Soleil déjà to moni que Karine la joie côté donc so moni déjà que Lamborghini à côté sous donc voilà Lamborghini bonsoir oui ça va bien donc voilà to banda ekoloba bongo toujours ba nini qui est-ce que donc biso to kendeka parce que le roi bato bazaki na ligne basi bayoka ki mwandambo bakoya ba to continuer kaka
mabala oyo ovandaka na quartier na bino, par exemple ovandaka na Bandal, ovandaka na Lemba, partout ka ovandaka na Kinshasa, parce que oyebaki tonton moko boye ye pa vandaka na Bandal, par exemple ovandaka na Sinkini, avandaka par exemple na Kimbondo, boye ba na Kibongo. Donc yo arrive Madeleine, bonsoir. Voilà, salut ma copine Karine la joie. Alors bolingani, tant bolingani et sali ke ou soit moko aye avant na poto abengisi moninga oyo atikalaki na Afrique, ou soit moko aya déjà, ou soit boye. Merci beaucoup Maria Quadra, réseau Ekima Kinga. Voilà, merci ming vraiment ndenge bozongi, merci réseau et vidéo ezokata kaka ezokata. Donc so ya pour toi koti kaka vidéo ekati, qu'est-ce qui se passe? Réseau sala, je sais pas, réseau sala ça complique hein. Soka ya pour toi side de monde après réseau Ekimi na habité ni nezo sa bongo, je sais pas. Bonsoir ya Willy Boula. Voilà, donc je sais pas, réseau qui m'a dérangé biso émission. Ma vinga Serge, bonsoir. Matondo Aimé, bonsoir. Voilà, réseau qui m'a dérangé biso vraiment émission, je sais pas. Et là qu'on est au salandenge wana na habité. Caprice quoi, je sais pas. Voilà, l'état bandeko bazonga lisusu bolimbisanga, vraiment bolimbisanga, parce que vidéo zo kata briske zozonga, donc bolimbisi. Papi Nzouzi, bonsoir. Voilà, Nibo, bonsoir. Donc nazo bate ezo dérangé, donc tina diata kenda wapi. Tout le monde enroule lisusu na vous la parole, tina diata. Voilà, en tout cas, merci Minde Bozozonga, bolimbisa, vraiment bolimbisa. Pourquoi réseau dérangé? Ah là là, nalinga raté ce que zo kata et baby sarabiso. Nini, fils botas, si j'ai yango nazo pesa, si j'ai mais réseau kata mon papa. So kana bandi kaka na comme na katikati, si j'ai kati, donc voilà. So na mekika koyamba. Ya putu ezokata. Est-ce que ça yango te? Ya putu zela mukena si ça opesa sujet bona meka suko jo total soki yango mte sala bongo, donc ezela ka muke ya na pesa sujet total. Après au sala demande na yo za déjà wana na ko accepter auto ebana soki yango mte zo sala ndenge wana, je sais pas. Donc une fois na yambi yo yo zo kota ka après bloqué, mais je sais pas. Mais on va essayer quand même. Donc, si ça peut s'assiger comme ça, bandeko bazala na idée, bolimbisanga vraiment, parce que j'aime pas sous les okata et bepsa biso émission. Voilà, donc voilà, merci pour le retour, idem, bon, merci beaucoup. Bonsoir Didier Baïndé, bonsoir. Donc, nabanda oloba nini soki boye bokutani awa na poto bozala na Kinshasa, bolinga na Kinshasa, bolinga na bino na kini tango yo ye soit moi soit mobile moko na bino aye liboso soki te to benga kaka na phone, c'est ça ndoi na ebite soki yango mte sala bon to meka lisusu ya suka to ta soki za vraiment yango nde nto esa bon pour ça et ça li deux fois habité. Alors le soleil yo koma trop mikolo, donc nous comme pesi da obenga, il faut obenga. Donc numéro na biso eza na WhatsApp, eza na problème te, donc to obenga. Alors mabala oyo eutaka na Afrique, papa na biso botas, hein, c'est ça, papa botas yo ka sije na biso eza nini. Si j'ai na biso oui tozo kende, si j'ai na biso ezali moi était ya pour tout vraiment adni va bien suivre
Vraiment. Donc, nazo habité réseau etika biso tranquille to vivre, mais réseau et linko tika biso te donc na habité ça problème ni. Donc bonsoir anade longa et c'est ngoromona yo ya Clarisse Lukanda bonsoir, voilà. Réseau dérangé biso donc kati biso vidéo des fois. Alors j'espère que tout royo et katate. Donc, si j'ai zanine, si j'ai na okoko, nazo bandame na okoko si c'était parce que réseau qui m'a tout le temps. Donc, si j'ai n'absolu zake, ma bala oyo bato balingana en Afrique, na ma bala oyo ya poto ar, nini eza efficace. Et loko nini eza, libala nini oyo eza efficace, na sens nini. Ne nabi que par exemple, tozar en Afrique, kuna bison surtout. Bonsoir, Bibi Shingonga. Bibi Shingonga esengo mingi ya omona yo donc voilà par exemple au to vanda en Afrique kuna neti bo vanda neti na mbinza par exemple neti surtout abana mbinza bana montikile encore et toujours donc biso sko ndo vanda na mbinza kuna sko esali ke na kata mbinza wana to na ba mbinza za belé on yo par exemple moi comme ça vanda na mbinza zone. Moi, si avant d'ara ceux qui na biza ou bien ils peinent kuna tout ça tout ça bon. Et ça là que bolingana na bino. Tant bolingani bo progresser peut très bien. Et celle que moi qu'on a bino aye poto. Moi quoi aye poto. A bengisi muninga après muninga pe alandi et tant bayaka. Ba kutani awal susu ba sali foyer na bango. Est-ce que foyer wana et que ça efficace par rapport ya oyo tozanet ala na poto to kutani na poto toza na poto ngai naza peut-être montikile alors papa na biso msusu ya za par exemple je sais pas bandal kitambo te ma pembeni to telo roi net soki bandal ou bien banjili kuna to kutani parce que bolingo ekiparate to kutani en Europe bolingani bokominda kumoko bufandi mais to mona omoni ba couple oyo utaka Afrique eza na ba témoignage musu mona sokuti ba mona ngana mobali na ngai depuis to banana Afrique tozali bo ngana mobali na ngai depuis to uta Afrique to yabo to fanda eza pe nyoso te ezalaka eza na misusu pe ekufa mais sur 100% au mona je sais pas peut-être 40% ekufa mais 60 ezali. Yango sko to linga to tout na question. Est-ce que libala oyo ya bana quartier na libala oyo to kutani na poto na mtavanda na commune na bango to lingani parce que c'est normal. Libala nini oyo zalaka efficace donc voilà. J'espère que vous comprendrez question nanga et puis peto yeba pe est-ce que libala peut fan des osenga quartier mon corps. Donc à vous la parole. Malobeza mboka na bino numéro na biso za 0032 465 23 34 24 donc papa Jean-Luc Aoussou voilà toujours c'est la bino maloba mboka bino maman Charlie Chituka maloba mboka bino donc partout écoulé vraiment to n'habité na je bateya pour tout je sais pas ani bope azo meka osenga demande to meka na kozwala nous to mekana nous aujourd'hui attendez donc anibo ezok boya e bandi ko boya ya putu na omeka pe kokotsa yo voilà kotsa ya putu j'espère que tout ro est kataté donc voilà donc voilà malobeza sko mboka bino malobeza mboka bien nazomona déjà ba réponse c'est déjà wana maman Soleil Lando lobby bien soudé oyo ba. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour,
balingaka elengi ya komba congolais TV vraiment ngambo naza wana chaîne na biso kitoko ya boss na biso JP Kiama taka ye boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalongola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.